Encore une fois de plus, bienvenue dans le magazine Nabino Congo Lisolo, magazine Wapi, chaîne Yakitoko, Congo Essengo officiel. Et même Nabino Nabanda, Nabino partout dans vos téléphones, partout dans vos ordinateurs, à travers l'internet. Tout Panzara Sango, na monde, ma chaîne Nabiso Yakitoko. De l'autre côté, ici sur le terrain, parce que dans le magazine, il y a Lisolo, il y a fait d'actualité. Nous sommes à les cas. Les lobes congolais, bazo Koufa na Inde. Il y a les bosso à Koufa, il y a mis balé à Koufi, les sous. Ah, vous allez remarquer que derrière moi, c'est même maison indien, mais Fongolité parce que les Congolais, Tombo qui balobi, opération Boma, indien, Tika Libata, Tika Soso pour Aroyo Obate la Open Dagu. Mais indien a dans la place. Il y a une opération, balobi, Aroyo Fongolate. Mais pourquoi Makamouane ont continué Kaka? Les Congolais, Bazo Koufa, Belé. Il y a le bosso Koufi, Yami Balé à Koufi, il y a un magazine Kitoko, Congo Lisolo. Et qui dit sur le terrain, bon, on a grand marché, potoyeba, tout le temps, partout, on a grand marché, bon, on a une image, tout le vie congolais par rapport à Makambo, parce que trop, c'est trop, voilà. Tout le qui t'a on a Montréal, le Ridi Bontek, l'homme géant, lui-même derrière la caméra, sans oublier PM, mon Pichou. Libandi Atalo, Libandi Amaele. On est sur le terrain. Pour te payer Sabino Pena Basango, pour Indien Awa, Bakangi, Bakongolais Balobi, Boma, Indien, Tika Soso, Tika Libata. M6 Libata, on a la guerre au Lambaye, Pé Olié, mais Indien, Asobo Menabiso Bakongolais, locaux là, Banyama. Or, ce n'est pas une chose à encourager. Voilà. Tout le qui est déjà sur le terrain, et l'on a Ridi Bonteke, pour te barozoma ba vie à Congolais nini par rapport à Indien ba Fongolité bango balobi Indien ameko rocha makoloté na grand marché tous ba image comme ça to kutana ensemble les choses. Ndeko Mbote Mbote papa kombo nani kombo nanga Bailo Ndeko Bailo tomoni ba Indien bazo ba Congolais belé na libanda mboka. Gouvernement a biso ça le remoroté. Pour na yo ba acte bongo, pour qualifier mon nene. Bon, on a évité à sauter au Kolobandeni parce que la première fois il y a des bossos de mon arabomi, il y a mis balé babomi, il y a mis ça tu yango. Le gouvernement faut avoir décision moi il y a bien pour na bango. Yango mona marama beto regretter ka mobutu na kabila le père. Pour ça bango bazalinde ba défaut de charge on y a sezate. O za défaut de charge. Papa quoi benge ba tout moti na te bando bomara biso na bamboka bango so bae biso to cadrer bango ba sola bango cadrer bango donc au mona que ça ba biloko mo comme ça politique pour na ngala mona ngo za défaut de charge coopérant bo sala na ba indien botika bango à l'aise mais bango kuna bazotika ba étudianté mais oui baye baza batu to tika bango à l'aise pour te bike baza batu ba sa ba commerce na bango mais bango kuna ba zo biso ba nyama c'est que comme défaut de charge ya likamo na gouvernement va payer ça ordre to zo bango na maboko lokama pungu te banena ko se charger na bango mais vengeance c'est bien té quand même non na bien omoni nyama kanza baliake na kanza ka docteur va payer ça améniser te ka docteur landela on a qui docteur là ba mon photo zo bango to beti bango pour comprendre que non kuna ba mekarate so te otika be kala mingi to ka sumi susu ba kufi il y a des faux de charge. Non, regretter la Kabila, le père n'a pas des faux de charge original. Regretter ma casse. Voilà, merci beaucoup. Ok, également. Tout le temps, je rapporte moi à vie, il y a des Congolais par rapport à l'acte de ça, en Inde, les Congolais, Bazo Koufa, et le gouvernement Nabiso, Evan Nigara Kimia. Il y a un magazine Nabiso Congo Lisolo, tout le monde a vie à Batou. Ndeko kombo nani? Kombo nanga Roger. To matana na biso. Ndeko Roger. Tozo beta masolo par rapport ya ba indien ndenge bazo boma ba congolais belé libanda ya mboka yo za coopérant bandeko na biso ba étudiant bazo kufa penza belé. Bon, pona yo lobi ndenge ni. Likambo wana yelekela na biso moko na ba population. Matama voix. Parce que une population c'est comme sécurité na likambo ezoleka na mboka et ça la bienté. Surtout bateau bazali bosso comme le président bien le ministre bien banani on a besoin de place wana bango bagota likambo ate likambo to za déjà que ba ofingisa biso na pays na biso fort ba pays moko zo sa biso mabe za ba pays moko mikie tellement comme Brazza ba saboter biso mabe ba bomi biso batiki ba maman bitakala ba bomi bato
Angola soki gabeso Angola ndenge moka ndenge moko et puis ezala teke écoute président na place te président za si place et pas za jeune tozo tchaka bango apa bango ba soutenir biso ba jeune siko ya zo kende kuna zo ma makambo nyoso na zo tchaka boy papa koma ceux qui siko population a revendiqué siko comme le bake ba police siko ba comme kanga siko population bango moko siko bato ba minduki police zo kanga population par rapport il y a piège bien boromi copier bango non ba piller c'est bien ceux qui pillent je sais na mboka bino so bomona interview pe le cas pillage ça est maté tozo beta pe bango te to protéger bango mais bango ba sa biso mabe na place wana bango bato bazali liboso fo batalango so batalango te biso pa to sa likamba na eloko muke. Voilà, tous les barrages na masolo na biso par rapport à ndenge ba tuerie do sala na Inde ba congolais belé bazo kufa ndeko mbote kombona mbote ndeko tipelas le mola ndeko tipelas ba congolais le rôle yo bazo kufa makila na bango ezo tanga pena mingi kuna na Inde yo impression na we ndenge nini ozo compatir na bandeko na biso so bazo perdre bandeko na bango libanda ya Inde bon eloko alboso na roloba eza vraiment déplorable c'est ça tozo passer na mboka na biso c'est que je sais ba congolais belé ba tanga na Inde surtout bandeko biso ba étudiant tanga olinga mwasi ya étudiant na Inde nde eloko yo koze ba bloco wana ba indien bazaka trop raciste soko lingi mwasi na bango ya mboka na bango nde eloko zo sala bandeko na biso tanga lingi mwasi indien oyo étudiant a menacé a bétier alors congolais pour le batika bazo rakate bazo compter et ça ça fait au moins 3-4 ans passés mais bango père balinga basiti bon par rapport na biso na bango awa yeso kazi mwasi na biso congolais peut-être oyo akosala neza oyo congolais kuna te akosala pas mwasi na bango eloko nini akosala kuna bon sur les plans social oyo bango baza mingi en net baza expatrié ba commerçant ba kosala ba société ba bourse alimentation na mboka na biso bazo boma pe chômage mais congolais na biso kuna na Inde akosala société ake kotanga mais comme ko kotanga bandi ko linga basi na bango nde mo eloko bazo sala babunda ta bango bunda congolais akufi mais awa pe bango ba congolais awa bango mosala ba moni nde ba bomi c'est pas bien. En tant que Congolais de père de mère, na 5 pays na gouvernement congolais vraiment chef de l'État atala makamongo pour biso toza pena na mamoso le peuple d'abord il faut peuple ngo pena to sentir vraiment que toza sécurisé ambassade na biso na Inde ezo sala nini ta besoin ba congolais na Inde il faut que d'abord na ambassade batala pena que président chef de l'État atala mec ambassadeur o bazakuna na ambassade est-ce que ba sala musala yango to lobby vraiment qu'il faut alandela likamongo po oyo comme pena guerre civile nezo soto banyo take ba indien neti ba o ba kangi déjà soto kiko to ko tuna sa moni to temi pena pa ouais ça pena que to na méchant po oyo mboka na biso en tant que ba congolais de père de mère to lingi vraiment makamona te to sengi vraiment que faut luka kimia à partir la kuna moko de chef de l'état cadre de nation commandant suprême il faut azwa makamongo sérieux vraiment à ça vraiment que abattre le peuple congolais partout dans le monde. Mbote ndeko. Oui, Mbote, bonjour. Comment on est? Comment on est, Monsieur Innocent? Monsieur Innocent, tu as betara masolo et ndenge ba congolais bazo kufa ebele na Indien. Ba na Inde, kuna ndenge ba congolais bazo kufa ebele kuna na Inde. Pona yo impression nini? Ya nga kunde na bien na kanda makasi. Na lo ba ku soki do ta di congolais ba na esprit wa ngai. Mais la minute lo ndeti lobby mon dit mezo. Lobby ndio abimi 19h à 20h. Parce que la télémagie a kangami na kacha, la télémagie à 18h. Abimate. La police et hier sécurité ba misi indien. Na kananga posa na nga. Ça c'est do ba bango abimi ba lebiso bimata 5. To sali boye. Mutu avani na pays na ye. To vivre na biso kaka. Ba ça biso na sera ya na ba sera kazavu ba sera ya Mobutu. Benja azaki te do vivre te. Bazonga na mboka na ba biso pour na mboka na biso. Moi je pense que solution moi il faut trouver mais na place ya Robenga na bango. Solution trouver mais ba na pas gouvernement na biso. Soki donc trouver une bonne solution. Nda même mokona. Ba ba mo deuxième té. Ta ba mo deuxième c'est qui ba peser biso. Ce qui va appliquer te. Ce qui gouvernement biso to ke donc copier goûter ba ne lokote. Appelle ba pauvre ba ki mande biso donc bo mande bango. Na si bango mabeko enyemo ko kana semaine so de coûter na ba to bo mai. Voilà, na si wa o. To zana bango ati. To ko bare bango, moni blogo. Donc babo ipena fongo alelo.
Ridi Bonteke, zo pena bakadena wana ndenge za pena fermé. C'est même ba fongola té. Na beso ba meki kaka. Boyo ka sango ba aba somi balé. Una ba soki 15. Toko baré bibemeko la lawa. Mais mboka na biso ni nazo lela parce que kaka biso moko ba 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 beta ki biso ba bomi na ngola ko ba biso endi ba sisa biso donc juste est-ce que neti biso boy. Braza ba nyola biso kutu. Angola. Ne parlons pas. Même en Afrique d'ici, Toga, Katara, Batou, Babomi, Bisso, va réagir de l'autre côté. Parce que Bisso, le lot, c'est comme si on a haine. Parce que le lot, c'est comme Bisso, parce qu'il faut le ranger. C'est pendant qu'on a la mort, on a Bisso. Voilà, la monnaie ne repas dans le problème comme Marolo. Par rapport à ma solo, Indien, Bazonio, Congolais, Bazoboma, Congolais comme le rôle, Moussouni, le rôle, viande hachée, Kopanza, Moutou. Yo lobini na makambo. Bon, zaka pasi makasi po bande kona biso bendien o osala biso ba kinwa na mboka na bango kuna na Inde kuna ya pena pasi mingi. Parce que bango ba vana na mboka na biso ba à l'aise. Autour au magasin na bango, ba à l'aise bendien ba à l'aise. Hein? Ba osala dans les contrées ku ba osala so ba kinwa boye. Ba travailler na bango osala bango ba souffrir bango makasi. Malgré ça ba zotika bango ki. Ba tika bango kimi, ba tika bango kima, mais bango bibi bango ba nyo collection na mboka na bango donc mystique za la rater. Bango pe biso cette fois-ci to sala bango mabe. Surtout jouer un hier, il faut demander un hier. Non, il faut fongola pena bakangi. Ba ma fongola te, ne ba pena ba fongola te ba kadeno tu ba pena bloc. Ba fongola te. Ba fongola te do la bango. Ba kadena ba pena yango. Awa benje ba oya te. Mbotendego? Ouais, Mbotendego journaliste. Kombo nani? Kombo nanga Youssouf. Ndego Youssouf. Bandie bazobongo ba Congolais belé libanda mboka mais bango a pas na biso ba tellement à l'aise mais eza to regretter na comportement na makasi komona ke Congolais tina mboka na yazoko mara zo sambwa kaka Congolais na mboka ne mo zo sambwa siko wapi place to kozwa valeur na zo comparer azo sambwa ni expliquer biso mais ba sambwa tende nini indien abomi bato abomi Congolais kuna côté biso pe to boma ekomi encadrement. Police a préféré robeta même yota arme ça sika pona abatela magasin indien abatela magasin indien magasin indien eza nini na mutu na magasin nini leki comment Congolais ko souffrir na ngonga oyo to ça la changement toujours Congolais zo souffrir indien zo faut travailler bien té mais batiki envie mais batiki mais ba continuer bazolia ba mbongo na bango ozomona ke bolingi beta bandien ba jipinde ye libino logo la guerre bakomo beta bino ba gaz bakomo beta bino ba gaz nyonso ka pona nini indien siko biso ba Congolais place na biso ezawa balakisa biso mboka na biso kasi tokende totikela bandie mboka poto moni lelo bateki te na sima nyonso eza fermé oui mais bakoteka te bango bazo continuer kosala mabe pa bandeko na biso ba Congo pe na mboka na biso moko il faut tolakisa bango ke o eza Congo eza mboka bandie te bota magasin na bango botala mais c'est caméra mais na image mo na magasin fermé donc bango il faut solution et mon na Congolais za nyama te babomaka chaque jour on comprend toza bato ce bato za ba nyama il faut ba bisabiso ke non toza ba nyama indi azoteka na détail azoteka téléphone moko na mboka na yo mwana mboka siko ba Congolais baza ba magasin bateka na prix nini omona mutu nyosa komika epe indien mutu to ko epe sur développement Congo et kosuka wapi. Comme indien ba Congolais belé kuna na Inde bon siko awa est-ce que ça nini ba jima kambu ba soda na biso ba so telemela bango ba so kota pour ba indien et c'est la kabongo te c'est kabongo te ou ba benga ba so kamboka bango ou ceux qui ba dinike to ça bango na bien ba tika ko ba Congolais Congolais comme le roi nyama ko ba nyama ko kata ko boma et donc c'est normal te to boy makambo wana il faut ba benga ba sali ni ba zo na Inde. ba Congolais bazo kufa na Inde pona yo lobini yo mo kondisiko o tala likambo o te biso tozo kufa na Inde bango bazana bango kimia baza à l'aise biso soki ka trouble kwei bozwi basoda botie siko yo muto ozolinga bongo yo mokonzi banani bakovote yo bendi ata mokolo moko bakovote na yo te sala tu otinda soki avion bato nyonso bakongole nyonso baza kuna baya bango mpe bazwa nzela bakende poto boyi bango basala mpe eloko moko te mokonzi na bango nani
nani azalaki alongwe yo ozana bato wana te longola bato wana nyonso tozana bango posa te zongisela biso bakongole po bango bato bakovote bakobatela mikolo nyonso. Bamama baza na pasi ya motema mpo bakongolais bazokufa eza bana bango baboti batindi mpo batanga me baindien bazali koboma bango tozwa mwa vino mama ndenge bazoboma bakongolais. Papa ndenge bazoboma bakongolais ezopesa motema pasi mingi. Baindien baza awa na mboka na biso awa baza lese bazotambola lese bazolia lese bazolala lese epuis bazokoma bamvwama awa na mboka na biso biso moko tozolia lokola bango te. Mais biso so toke na mboka na bango babomi bakati biso toza suda posa na bango te baindien bazonga na mboka na bango batika biso mboka na bango bakokuna na mboka na bango bamonaka pasi basaka babilanga mais awa bakoyo bapatron kuna epa na bango kuna bazoboma biso bana biso bazokufa yango tolingi su bango te baindien bazonga na mboka na bango toboyi bango bazonga. Mbote papa. Babengi nani? Ngako muna ngai tonton Muzaba. Tonton Muzaba. Congolais lokola yo. Congolais pa 100% tonton. Moni biso ba Congolais tozali ba elumbe lumbi. Elumbe ngalo ba nini tozali ba nyama tozali ba pere biso ba Congolais. Expliquez biso ba pere ba yuma nini. Po yeba na mito Congolais na mito Congolais yeba atali kamisa mi boy mona mona ka ne fallait ka ne asala action moroti. Le col la biso ba Congolais kuna na haine. Toi na valeur te. Toi na valeur na haine. Parce ndeni ezani faute na biso ne ba Congolais nde tozali nde na ko ba pere. Puis le Cambessa il faut il se peut mon petit ça s'appelle comment mon copie. Mais ba konzambo ka ba solution en place sur ça mariage ne to ça là. Et ça peut faute il y a et ça peut faute il y a un gouvernement se peut ba ngope ba payer bien ti. Gouvernement se peut nako ba bien ti. Balingi pe biso ti give nako balinga ki biso na soto wana na soto na eza penalty. Voilà wana bauti kolanda ndenge baimboka ba réagir par rapport ya phénomène oyo ba indien bazali ko boma ba congolais ya rosakana te tolobaki tokiti sur terrain parce que magazine oyo Congo Lisolo eza magazine wapi eza ya proximité tokobeta masolo nyonso eza la politique eza la masolo ya ndule na kati ya magazine oyo tokopesa bino toujours ba information. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle le bienvenu Mangwata nzoto eboya mbindo va Raphaël Varane ya kotara na terrain car ndenga koti abimi pe kaka bongo motema ya maman Ani Chitu l'astre de lumière ya pesa rande pe éclairage soki azali donc motema ya papa bienvenue Mangwata, madame Ani Chintu, merci beaucoup pour le soutien Nabino. Sans oublier le pasteur Clovis Sofimpa. Ça y est, et l'ongona maman Doris Sofimpa, First Lady. Mon thème est papa pasteur Clovis Sofimpa. Merci pour la confiance. Je ne cesserai jamais de vous dire merci pour cette confiance. Merci au PDG Guy Vernon, Guilain Fimpa pour la confiance sur Bodaye Kopesa. Sans oublier Ange Kayembe, la douanière, Ndeko Christian Kachala, papa na Bradley, na USA, na États-Unis. Voilà. Redi Bonte Kalobin, il faut recevoir Talarara, Sanyo Ile Sarayo, il faut rebander Nia Rosokola Yango. Sans oublier Nana Malik, femme forte, na Manchester, moi c'est Makasi, Jenny Lema, 3 fois Mobali. Jenny Lema, 3 fois belle. Yazara Negara, Kitoko. Oui, na ba maquillage non nyonso ye elle garde toujours sa beauté. Yannick Bongondo 4 fois Mobali Atonda, mon directeur respect. Maman Ngouli moi si à Pembe. Balobi quand tu viens à la maison Given tu trouves Ngouli moi si à Pembe. Ngouli moi si à Pembe veut dire ce n'est pas la taille qui fait sa beauté mais c'est sa beauté qui fait sa taille. Yangengara le rôle à Olo. Donc là où elle est, elle apporte la lumière. Madame Ngouli, Napé Siombote, antivirus Patrick Chibangu, que je suis, Napé Siombote, sans oublier Brenda Moubiala, en Pabar, la fille la plus stylée dans Manchester. Elvi Moulemi, il y a Mansia, il y a PM, Motema, il y a Pichou, Mansia.
sans oublier Michael Okakia, le fils arabe. Voilà. Nazongi Sigara, Talara Yo Michael. Mais tu es solo, ça va toujours bien. Merci. Nabino Nyoso Bolandi Biso prochainement. Bolanda sous magazine Oyo. Tu aurais la bino Mama Solo Belé. Et ça va solo ya maman ya Bokoko. On a reçu un banzoto Nabino. Ah, un magazine. C'est un magazine de proximité. Donc, tu as ma solo pays actualité. Nyoso Ezoleka Namboka Nabiso. Voilà. Quant à moi, Patrick Kochibango, l'antivirus de la presse congolaise, Napesibino, vraiment merci. Nabino Nyoso Bolandi, magazine Oyo. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Ben Olondo. Ben Olondo, la mallette mystérieuse. Ben Olondo, la ranaba dollar, la mukaranaba héros. Merci beaucoup pour notre soutien. J.R. Kwimi, les banquiers. Sans oublier Eugène Kertis Okabea. J.R. Kwimi, les 4 fois banquier. Tu es une fois banquier, 2 fois, mais lui, Aza Bende, les 4 fois banquier, J.R. Kwimi. Sans oublier Eugène Kertis Okabea, Motema ya maman, Rachel Kayembe. Quant à moi, ton goût. Patrick Kochibango, que je suis, l'antivirus de la presse congolaise. Merci à Ridi Bonté qui est derrière la caméra et aussi à la réalisation. Pichou PM, le vrai PM. Bientôt anniversaire, tu vas célébrer un gros 40 ans. Voilà donc, Toko Bagara na magazine, Bolanda, beau s'abonner à la chaîne Nabino Congo Essengo. Bon, vous allez désuiter par rapport à l'actualité Nyonso et Zoleka Namboka. Voilà, moi je pars et on se retrouve à la prochaine pour un numéro Nabiso Moussousou.